Baindo, totelema, et c'est mon PC comme besoin sur la bande qu'on a bino et pas wana bozwami. Ya kolande miso o mokolo na mokolo bosepela kana yango o soki moto alandi yango. Il faut kaka abakisa mai oya yebaki te abandi ko yeba yango. De tina pe objectif émission Baindo totelema. Et belé les lois ba congolais soko tuni bango mboka Congo. Et ça a dominé la religion. Il y a aussi des biso na kati ya Congo to ça état laïque. Donc on a bien état laïque et ngoloba religion d'état exaté. De tout le monde par exemple dans pays le roi Iran oyo mboka oyo mibeko ya mboka na bango evandameli c'est religion na bango. Biso na Congo ezaka bongo te. Biso na Congo to ça état laïque, yango to zomona lelo christianisme ezali, to zomona lelo islam ezali, to zomona lelo religion africaine ezali, to zomona pe lelo bandeko pe ya bouddhisme pe pe wana bazwami. De lelo to lobaki to solola makambo etali mboka na biso. Est-ce que esengeli to continuer kotambola na état laïque to esengeli mboka na biso to zala na état to zala na religion moko oyo ekoki etambwisa biso ndeti pe tomona ka bamboka pe mosusu ebele na kati ya mokili pe tokosolola pe lisusu kolandela événement oyo religion africaine azo komilengela mokolo wa mole 12 oyo ezali mokolo oyo Fumuki Mbangu ndenge balobaka mokonzi pe mobikisi ya Baindo azongisaki molimo na ye epai ya kolo nzambe to pe tata mokili nde masolo na biso mokolo molelo yango wana ekozala tokosolola yango na moko pe bapandisango na kombo ndeko Ndombele Botale o mokolo na mokolo ntango bozolanda ye bozokoba pe kobénéficie na mai oyo ebele boyebaki te na nzela na ye pe bozokoka pe koyebaka yango ndeko Ndombele mbote na biso. Mbote ndeko na ngai tambi mbote pe na bandeko yonso bajoyi bongo libaku ya kolanda biso na mokolo molelo. Ndeko Ndombele yambo tokota pena na kati ya bamasolo na biso émission tolobelaki mingi makambo ya badate epele penza ya bandeko bayambelelaki yango penza na ndenge moko ya malamu basengaki na biso tokomisa bamatondo na bango yambo tokota na kati ya masolo na biso do matondo mingi bandeko balandaki biso bapesi bino penza matondo mingi kolandela badate ebele ya bamakambo esalama na Afrique bayebaki te nze na nzela na bino na boyebi bozwi epai ya mokonzi ya bangunza Fumukusu ke muzala pana na Angola de esepelisaki penza bandeko mwa mingi matondo ndenge tolobaka bandeko balandaka biso sans tendance et sans parti pris. Makambo yo bisika yonso to uti ezalaki te. Tolamuki tongo moko toki ne songi nzila abandi koloba. Foto fongola matoi. Foto kembisa lisusu basolvo. Mpo nini nelekoyo makambo yo. Soko toze koloba, soko tokokoba koya koloba. Po biso pe toze na esika liziba yeto kendaka kotokela mai. Ne songi nzila Fumukusu ke muzana panda na Angola. Et pas na bango soko todui yango pa ikani tokoyeba kopesa pe na bandeko balandi matondo mingi dangola na ngongo bozomi penza ebele douala bozomi ebele Congo Brazzaville bozomi ebele awaki katanga participa bisika presque biso na kati ya Congo bozomi penza ebele ko lande biso ndeko Ndombele lelo tozolobela likambo etali ba religion na kati ya mboka na biso Congo toyebi ke Congo eza pays eza laïque eza état laïque kasi kokamwa ndeko na biso ya mbongo topesi bango balongo ne pa wana azwami o bakomisi lelo akomi cardinal lelo azoka azwi charge ya monene na kati ya église tomoni ndeko ya mbongo mokolo ya cérémonie na ye tomoni présence ya président de la république tomoni présence ya présidente ya assemblée nationale maman Janine Mabondi tomoni ba ministre ebele ba député ebele donc classe politique en dehors ya bato non bazana na fonctionnement non ya mboka na ba o pe bazana ngamba opposition to moni ndeko Martin Fayulu azalaki wana ndeko Adolphe Muzitu azalaki donc bato penza o basosa la bina ozo o lelo politique evandami epai na bongo mboka na biso bazaki présent na lingaki to solo la sirwana ndeko na ngai toza pays laïque toza pays chrétien état chrétien pour na tuni bongo pour lelo nazomona mingi tendance mingi ba makambo nyonso na kati ya mboka ezokende le plus mingi na ngambo mayetali christianisme to pe bandeko na biso ba chrétien ezali mabe ndenge bakonzi bazopesa tendance na sika moko to bino boyemelela ki ngono ndenge ni ntango bomoni ke délégation ya bongo na bakonzi ya mboka na kati ya délégation na ndeko Ndombele Botale matondo ndeko tambi et yambeli na biso to yambaki yango ndenge nini tango tomoni délégation et accompagné soko kendeki Vatican esika wapi bakendeki ko komisa ndeko mbongo cardinal
biso ekokamwisa biso te mpo uta la nuit de temps biso toyebi ete ntango balobaka mboka oyo eza eta laïque toleka mpe na manaka na bino toloba tozalaka eta chrétien tozalaka eta laïque te na badate nyonso baselebraka na mboka oyo date ya religion mosusu nini Noël fête ya bakristo Pâques ya bakristo Nouvel An ya bakristo soko Valentin ya bakristo ezana eloko mosusu te eloko moko te o bakoselebraka ya ba religion mosusu po elakisa laïcité ya mboka na biso mais ntango nyonso tolekaka na etando tozwaka ntango ya koloba mpe ya kointerpele badirigeant politique ntango bino moko bobandi na koloba mboka eza eta laïque fo bomeka korespecte na ino maloba na bino meske mpe soko tokei na mosika mboka oyo Congo Afrique ekokai kozala eta laïque lokwa tokopiaka biloko bikopiela yango ezali kosala biso mobulu balobaka France eza eta laïque oui presque la majorité des pays Europe c'est état laïque lokola nombre de gens qui copier selon c'est tout à fait normal peut copier selon mais yango te réalité awa tomonaka ba manifestation yonso awa tomonaka ba manifestation yonso elekaka na ecclesia catholique batunaka bino motuna te soko lobi eta laïque bazali kondima ba courant yonso ya ba pensée bozolobela pe pour l'état zo reconnaître que toza na katia et toza na état laïque yango pe moni pe ndekondomeli to koyamba bino pe abo yepe na makambo ya religion africaine ba ndeko ba musulman bazo sala pe makambo na kata liberté nyonso okomi na eloko ya mibale koya ya ndeko ndombele na plateau na bino yango te ezali kolakisa laïcité ya mboka oyo ba manifestation yonso politique oyo ekosalimaka bomonaka ekendaka na biyamba ya katolike omoni esika tokomi lelo bato esengeli basosola biso tokokaki te to tokoki te kozala eta chrétien tokoki te kozala eta islamique tokoki te kozala soko eta bouddhiste bato na bato bazali kodefendre oyo ya bango bato na bato bazali kosambela religion na bango kosambela bonzambe na bango mais eza na bamakambo mingi ekolekaka bato batiaka te mpo nini soko okei na islam ndenge kaka okei na islam baarabe baju yo mbwa na bango imbwa na bango babongoli kombo soko oyaki ndeko tambi balobi ndeko tambi eze mabe Yusuf et c'est obligatoire sur nos côtés lamba obligatoire yamba bango ndenge kaka babatize yo Yusuf wana lokwa imbwa na bango il faut yekola nkota na bango wana obenga misika mwana ya nzambe wana na islam soko kei na bakristo na christianisme kombo ya baptême efezana kombo ya baptême nzoka nde sika tokomi lelo molakisi nzila mokobi misala ya 1921 po na eleko ye ntango mosusu tokokaki lisusu te kozonga na makambo matali religion mpo nesongi ya nzila esika auti alekaki yango alakisaki mais incrédibilité motema mabe ya bato ya mboka matoi mangongi ya bayi nde telelo tozali kokoba komona mais tolobi soko mpe ezalaki baconsacre musulman moko soko na Meka soko wapi etuluku ya badirigeant politique oyo bakendeki bayangaki mpe balanda soko ezalaki consécration moko ya bangunza quelque part etuluku ya badirigeant politique oyo événement na sanza oyo na mois d'octobre topesi na ino exemple ya kopambola to ya kobieka
soki ezalaki mpe bangunza badirigant balingaki baya te. Nzoka badirigant na biso bazali kosala erreur. Badirigant nyonso ya mokili bakomi makasi na religion na bango, bakomi makasi na milimo ya bankoko na bango. Mais que kotala na ino kaka na banzoto otelemisi président ya France, président français Macron, otelemisi président ya République démocratique ya Congo Félix Tshisekedi. Soko otelemisi bango kaka nano na mosuni, nani akoki apesa moninga oyo? Nani akoki abanga moninga? Ordre za la rapport pour ya nzoto ya muto ndeko ndombe. Toze koloba nano na kotala kaka boye. Nani akoki asome moninga? Nani akoki abangisa moninga? Moko monako ba dirigeant ya Europe ata zeta minime de mukumbre, ata ze mwana moke na mbula, ata ze soko ndengeni aze supérieur ya ba dirigeant yonso ya Afrique. Ndaze ko mona Sarkozy on dirait Dupont dirait moto ko kama yelete. Mais aze mokonzi aze ko pesa mobeko na ba dirigeant yonso ya Afrique. Pour nini? Omoni okoki ozala leki ya quartier ngana ze moto makasi na betaka yo eyebani mokili mobimbake na ze moto ya makasi ozene sika ya kobunda nanga ozene sika kobandela te. Mais soko tokutani na nzila yo ze chauffeur nga chauffeur yo ze na ketch ngai polimbisi ngai moto makasi na ze na ketch yo moto yo ngana beta ko ze na grand car en tout cas mokuwana na kokima na ndenge ninde po soko to tutani makasi na nge komona na te po na ze na ketch motuko ya moke babenga ka ketch soko vite yo ze no mwana moke na betaka na balabala mais soko ze na grand car makasi na nge komona na te. Elingi koloba ba dirigeant wana même basé ba faible personnellement basé makasi te na mosisa. Mais la nation na bango c'est ba nation forte. Ba nation on est comme forte pour ni. Ba nation on est comme forte par rapport à ba règle spirituelle. Par rapport à ba règle spirituelle. Donc religieuse en influence c'est makasi na. Mais religieuse c'est kosala ya bato. Religion de fondement ya bato. Religion de bokasi ya bato. Nzete kolia na mosisa nzete mosusu te. Mais biso ba dirigeant na biso balia kana nzete. Soko fatigué c'est quoi alimenter Europe. Biso ba dirigeant na biso basé alimenter wa. Basé alimenter wa. Tantôt franc-maçon, tantôt mais nano pe ba fandite ba mituna. Bango yo so soit disons ba kendagi na franc-maçon des eko sala bokasi ya bato. Mais pourquoi outa la nuit de temps bango basé be dominer. Basé be ba subordonner, basé be bana misala. To sala ka volonté ya nzambete na mboka oyo. Ba dirigeant na biso ba sala ka pe volonté ya nzambete na mboka oyo. Ba ko sala ka volonté ya ba dirigeant européen. Volonté ya ba impérialiste. Na tango oyo webi esala ka pasi na motema. Mondela zeko yeba ke lisolo ya kumbela yo christianisme yango eranda yo faible. Jésus moko existaka te oyo basambelaka wa lelo acteur ya film naba grand pasteur naba ministre naba dirigeant mosusu soko banani bakendaka basinclinaka liboso ya acteur ya film. Bato wana yonso tuluku ya bato wana batifu wana bango na acteur ya film. Esima ya film ya Yesu atourna pe ba film mosusu akepe ko sala ba film mosusu ya bolingo moto bango ba kendaka ko sambele. Mais tozena prophète vrai masolo ya Yesu eye na nkutu tango yei yango eboti trotte négrière yango eboti esclavagisme bankoko na biso bakelaki bankoko na biso bamiselaki biye biso bazalaki na biango posa nzoto ya moyindo ekufi bakoko na biso bayebaki koambome yango lelo bozali koyoka na Egypte te lelo bazali komona banzoto ya bato elali 3000 ans banzoto na yo moyindo formule ya koambome bankoko bayebaki sans christianisme
Son christianisme wana bankoko balingaki bakatisa mai basalaki bwato. Son christianisme wana bankoko base communiquaka bayebaki poto pesa sango boto sala lokole oyo un peu plus tard ekoti téléphone kaka pe pa ya moyindo bankoko bayebaka po bakota zamba bachasser basali likonga basali flèche matière basaleli likonga mabele batumbi po basala ebende inspiration euti na misisa na bango na kozala na bango. Mais tant que christianisme ye esali rupture to komi ba esclave to tekami lokwa nkoni wala na kombo ya Yesu mais kombo ngo batebele awa bazoloba ke ezo produit be fait moko positif mais ndeko ndombe les difficultés ça et c'est quand on a pour reconnaître yango pour zoloba mingi esali mabe ndeko tambi ozemo panzi sango kwa valaka yonso te banda ko surkile oyo kabalo sambo ezena ba église mangomba ya christianisme na mangomba ba religion importée on peut sentir la souffrance olobaki to kozala motuka simokila te po nini ba komo rappeler nzambe maloba lobaki na ba po ze ko sala mate ndenge biblia loba nzambe yo lobaki mena se ko ekisa oyakala ba makambo moko bato bamoni tango bakei na biblia etei bango maloba lokuta en disant que moto ya koyamba makambo oyo moto andimeli kolo Yesu oyo andimeli kolo Yesu akozala motuka simokila te akodefisa kasa kodefa te akozala soko plus que vainqueur molongi na ba situation yonso na kozala couronné après bitumba nyonso na kokuta na yango paradis ezepo ya bango basukisi nde wana mais totala baindo soko tokende na mobimba etuluku nano ya mboka yango nation etalaika yango evivaka na banyongo baze kokenda koluka kodefa na FM Congo mais po nini te bazongi na verset wana omoni seka ifaki batika ta kosambela mais bino bolobaki tokodefa te kasi tokodefisa mais bino tango yonso bodefaka mobutu akenda tika mboka o na nyongo ya combien état chrétien soko tokiti tolongwe na ino na mboka na vie individuelle ya bato okomona mokolo moko ya 42 ans zena nyongo ya mama ya mapa ya 300 francs et la majorité ce sont de frères à Christ basé makasi na kodefa vina bango ya esa conjoncture mboka to esa makambo ya Yesu conjoncture ya mboka ezeko balana na mayeto uti koloba tout à l'heure. Son christianisme Afrique ezalaki très fort, première grande puissance mondiale avant christianisme to sali yonso lelo kaka mabele bakoko basalaka ebende ezeawa bakoko basalaka cuivre milunga balataka bakable na maboko bakoko bazwaka hiver basalelaka baperle bakoko bazwaka yonso mathématique ebotamaki awa lisolo ya os du chango na lobaki yango na manaka eleki awa géométrie ebotami epai na biso philosophie ebotami epai na biso mais depuis toyambi christianisme tokomi observateur ya mokili potolia soko bango balei nzoto ya dendo batindeli obisuka soko bango balei ngulu batindi makoso soko bango balati na mikali na bango ya tumbola batindeli yo wana zemo kila to zemo tu moto baze kolatisa yo mikadi ya benkoni soko bajwa na bopito wana zaka soko ndeko ndomele so yo bono yango est-ce que bako fonction ba biloko bongo soko bono yango bako fonction te na ba biloko wana ndeko tambi soko tozena manaka epai na bino na lingaka to respectaka bandeko baze kolanda biso toko bebisa ntango te bato peuple congolais zeko nyoko souffrance ya peuple congolais et même souffrance ya peuple angolais même souffrance ya peuple gabonais même souffrance ya peuple camerounais bato batangaka basilisi kelasi po bazangelo kwa kosala moto abotami te akoli akei kokufa ayebitaki kosala nini na mokili
biso yonso na Afrika noire to baluki esika moko bato balukaka mbongo na ko forcer soko bajwe mbongo alingi alata pona kolata akozwa mwasi akeye ambiance bomo ya sukeli ya bato sukeli wa continuité ya œuvre zete nzoka nde na bato bazali na bonzambe moto ya salaki pirogue asukaki na bwato continuité ya bonzambe loko ezali bato oyo bakufaka te mpo nzoto ya mosuni nde ekufaka molimo na bango ekendaka kofanda lobi bakozonga koya koinspire bato batikalaki mpo bwato ekola yango wana technologie ezali koavance yango wana science ezali kose développer mais epai na biso ntango olobi soko yo boyi na yo mais mpo na nini te biso mpe totindela loposo pembe tombola bango mpe basala choix tokomeka même pas ndeko ntobe toloba nini eza malédiction po même na conscience même ya kibomoto ekoza mpenza malamu te ndeko azwi sous-vêtement na ye oyo alataka akende kopesa yo okoka kolata yango eza mabe toloba ntongo biso tozokende kolata bandeko tozorapele bino toyami ndeko Ndombele Botale émission ndenge ezoleka na télévision bandeko mpe ebele bozuzu bachance ya kolandaka biso na nzela ya radio oyo tozolekisaka émission chaque mercredi na ngonga ya 21h mpe vendredi na ngonga ya 22h na radio au fréquence ya 89.0 soko olingi otinda mituna na yo émission eza en direct po te ndeko Ndombele akoka korépondre na mituna na bino kolandela sujet tozolobela awawa Congo état laïque okobenga biso soko otindi même na WhatsApp na 082 319 22 25 082 319 22 25 topé na 089 73 29 974 089 73 29 974 mais tuna nyonso ozotinda atro tuna ndeko Ndombele ya kwa ndeko Ndombele maloba epai na eza malédiction to ndenge nini po moto aza na kibomoto kati na ye okozala pena na difficulté na longola sous-vêtement na ngana pesa yo lata intimité kolata mais tozana mo ba courage mo boko kenda kana tombola pe poni yango po to kolata eza nini malédiction kangami elata biso to ndenge nini ndeko Ndombele mais nalobi awa christianisme tango yei biblia tango yei esali biso ba esclave ya occidentaux islam tango yei esali biso ba esclave ya barabe esclave azalaka na droit maître soka peso mukadi kolata donc ça na droit ya ba devoir kaka oze kaka bena ba devoir soko tozongi na ino atakaka n'époque ya colonisation awa baye bazalaki kosala na mindele na epai ya bamindele bana batiki baloso bakosangisa yango bango nyonso baloso wana batina sachet aye nango na ndako na quartier ya baindo babola ba esclave baumbu loso oyo yasangisi sani ya mwana ya patron Martin asangisi soko nini donc oze kokuta loso kwanga madesu soko Thomson na sachet moko mais tango aye nango pe na quartier ba esclave pe balengi papa ya nani te asalaka pa mindele ayaka na biloko ya mindele bato baze kolokota na basosiso mondele atia linu donc wana moni abiki azui soko luyalu soko nguya po ale eloko mondele aliaka euti na wapi domination wana au nom du christianisme au nom de religion importée mais bato na lobi ba identité ya bato ekeseni mabele ya bato ekeseni loposo ya bato ekeseni kaka na bonzambe nde tosangeni histoire ya Jésus banda pe suka epai na bango vrai ou faux bango nde bayebi histoire ya Mahomet ebanda pe suka epai na bango vrai ou faux bango nde bayebi idem pour le bouddhisme mais epai na biso lelo okoleka avenue mon côté 5-6 églises mais tout ça la rétrospective vous allez comprendre que tango l'église na une comité lo kwa lelo mabeza la ki lo kwa lelo te phénomène échec oui bi totala kakasi to mona kate soko to zeko tala pe to zeko mona to kolandela la loupe makambo biso moko sans que fumuku soit te ya bato bakoloba christianisme nde cause ya malheur ya Afrique po soko lelo to komi na phénomène shege na mboka oyo les enfants de la rue
ri abota mwana te mpo nini tozala na bana ya balabala. L'église phénomène ndoki tolimbolaki phénomène ndoki esika toutaki kala esika toutaka kala. Méfiance devient envers le jeune mondele moto installaki yango na kati ya église. Bilenge ba ayire bakulutu na bango, bakulutu ba ayire bilenge. Bakulutu ba yebaka mosala, bakulutu ba yebaka ba formule, bakulutu ba yebaka makambo. Bakotisi ba inculquer bilenge makambo ya mabe po bakabwana. Na bakulutu. Bakangi bato nyonso ya ntina. Yango ba bilenge bango moko bakoma kokenda kolakisa. Bampaka na bango bakulutu na bango bayebaki kosala miloko. Oyo wana salaka quelque chose po bobosa na te bandeko balandi. Mondele bato ya memaka na mikili ya poto ezalaka bitanga soite. Amemaka main d'œuvre. Mais neti lelo kaka a continuer à depuis Afrique te. Bongo ba bourse. Lelo mwana nyoso mayele a distinguer a sali formule tracteur moko motuka moko mukeze ko tambola na mai. Bourse yei akena mikili ya poto. Lobi eleki basalaki yango na lolenge ya makasi lelo bazeko kosala yango na lolenge ya mayele. On a développé le terreau ba nyonso. Mais yoso wana ezeko pona bilembo. Ezeko pona bilembo. Soko zentina te okokenda te. Tango wana ba memi ba indo ya ntina, ba indo ya mayele, o bazaki ko détenir ba valeur ba keina bango. Na ba indo mosusu batikalaki ba kuluto batikalaki. Ba instaurer système ya kokanga bango bandoki. Tolobaki yango na ba manaka ya bandeko mosusu toleki. Bazeko tia ngenge, poison na bibale. Tango nkufe koti na mboka, église ekangi ba kulutu ndoki. Bakoyana ba mungwa, bakolesa bato mungwa wana soit disons ba sambeli yango. Soko ozena misala mabe okoleka purupuru. Na mungwa wana bazena ngo na plateau bazena selle anglaise. Bazena mungwa normal. Bazeko tala bilongi. Soko batali elongi ya moto yo bazena ena problème ete bapesi ya mungwa normal atina monoko. Soko bato bango basiblaki. Tour na bango bapesi selle anglaise. Moins de 2 minutes moto wana bandiko baluka purupuru bandiko bima. Mbala boko ndoki na kata. Ndoki. Na tango wana bato yonso ya suki ya pembe na bamboka bakomi bandoki. Bilenge ba isolé bakulutu wana mibange wana bakeiko se confier na loposo pembe. Rupture salemi. Continuité à œuvre zeli susute. Bilenge bakomi exposé. Tala esika baki ko embrasser vie ya loposo pembe. Bakomi inutile, bakomi codependre. Mais lelo église a sali nini? Lokola kolandela circuit solaire ba yebi ete milimo yekendeki oyo keke ya mine bilaka ya mfumu kimbango erobaki bilenge bakotelema lisusu oyo milimo yekendeki kozonga lisusu po ya kobunde tumba ya bonsomi ba yebi ke milimo wana ekendeki ekoyena kimokolo te koyana kobotama bakomi kokanga bandoki na bana miki elongone kimokolo komi bana ebongwani kuna bayebaki ke bakulutu wana bako défendre bakangi bango bandoki bayebaki lisusu milimo wana mikei mikozonga po ya ko bundela bonsomi lokola ekobotama kolandela principe amoki lelo bakomi kokanga bana bandoki lelo bandoki ya suki ya pembe bazeli sute bandoki komi bana babwaka na balabala po milimo wana bilembo bayaki nango ya ko défendre Afrika ezwa tango ya kosala te mécanisme nini loposo pembe vaccin répété de 0 à 5 ans. Kaka bana wana nde bazeko viser. Bana wana nde bazeko viser. Donc ndombele fumukusu na école na école ya religion africaine donc zo bela fumukusu pour yaza mokonzi wazo réincarner ki bokonzi ya kati ya religion wana. Donc oya kaka po bo dénoncer kaka maenyoso oyo le poso pembe asalaka mais difficulté salaka bande ko to so rappeler bino émission ça en direct ya to zana ndeko ndombele botale awawa soko tindi mituna na yo bino ba téléspectateurs ba numéros affichés bino ba auditeur bo benga biso na 082 319 22 25 082 319 22 25 to pe na 089
73 29 974 089 73 29 974 émission en direct sur continue testo to kotanga yango ndeko ndombela za ba testo no de komele biso kala mingi ndeko ndombele to bandoko tu na ye yango ndeko tongo no zomona fumukusu akoya telemi obotana ba complot mundela tela biso na kati ya religion alongo wana ye botana ba complot les mêmes fumukusa yeso so botana ba complot mundela tela biso na kati ya politique alongo wana botana ba complot mundela tela biso na kati ya science oui to boité pe ba musu bazo ba to somona ngo mais on a nini difficulté nepe ya ko dénoncer rapé maya malamu po esalama na kati moni mutu musu tango zola na ndeko ndombele azo bate garçon na za raison mais tango zo mona ke nyonso ke na ko boya o mona pe na akokoma pe na ba doute même ko ndima mais po nyonso zo boya po ya malamu ta moko to zo tika la koloba mais tambi moto abomela o libota na mobimba po ayeli yo sani ya elubu moteke soko na mwanga ingaina basala na mosakana na bowayo ndeko okokumisa bolamu yo kotanga yango wana bongo soke zepe ngenge poison lisusu aye po asilisa yo moko otikalaki po lobi okozeli torte est-ce que tokoki kotuna pe bandeko balandi zena likambo moko ya malamu mondela sala na mboka oyo bakoya nola na ba testo na bango na ba pelle baya nola na ino na ba toxto tongo soke kozala par ignorance na ebite mondele apesaka ba indo exule pai na ye po ba dirigeant africain ba futaka ba millions de dollars chaque année ezaka mbongo na bino moko kaka mbongo na bino moko me bakobisa bino bato na bino bazeko yawa bazeko kime pai na bino bongo biso tokobokola bango ndenge nini bino fo bo versaka mbongo pai na biso tokozola bino mokumba ya bato na bino bazeko koye pai na biso donc eza na ba aide tende kondombe eze aide ata moko te tango tomona ko ba ONG yawo a contrepartie oyebi bakendaka na bani ba ONG zeko evre na est mais baindo bafungola miso tango bazé komona est-ce que batia kaka à chaque fois to komaka na fin ya mandat ya MONUSCO gero yaka makasi ekoki fungola bino mayele te tango yonso ezalaka fin mandat ya MONUSCO fois kanga biloko akenda mission la plus longue du monde 20 ans lelo 21e année po bayaka soko depuis 98 soko kaka bakomi na suka ya manda etumbe kozonga po baloba insécurité zeko continuer esengi to yala mais ti bayalaka wana bazalaka ba observateur c'est-à-dire bazé ko talaka bakomi yaki ko bunda te yaki ko observation ba milice nde batiraki bato akomi lobi basaleli to point de presse babundaka ndeko babundaka yo poza kuna te eza na bandeko babengaka mpe biso batalisaka biso mpe bandeko wana bazosonga biso soki bango ndeko tambi to éclairé bandeko bazali kolanda biso oyo eza média tokoya koloba de n'importe quoi te tokolenga mondele te mpo ya loposo ye lokola bakobengaka ye mwana ya maria te MONUSCO akobundaka te mpo mission na ye ezalaka ya observation mais kaka na observation wana azali na bamine oyo azwaka baminere ekendaka azwaka kolte ekendaka contingent ya MONUSCO bato bakofuyaka yango te c'est ça le problème mais bazali banzambe na bino oza esclave okokontrole ndenge koti mais na mali kaka ntango balobi bafuye bamilitaire français bakangi bango na balengo d'or awa information bato bakolanda te prier sans cesse beta mbonda tango yonso yesu akosala bato batikeli nzambe responsabilité nzoka nde meme na mokanda na bango biblia wana yambo nzambe asala moto asali na ino bikelamo asali biloko yonso ya mokili mpo moto azali na dernière opposition nzambe asalaki mana grande surprise moto ye kosenga lisusu nzambe bilia nzambe ayebaki kozala na posa mbala asalaki matembe epesa mbala asaleli yo pondu epesa manioko yo développé yango bakoko basalaki na nzete ya pondu bazwei manioko bakausi tango mosusu bale manioko mpona mo énergie ya mai ya mobesu tango moko basali yango moteke mosusu basali yango kwanga mpona nzela ya molai to mobembo
mais lelo bato bakei na l'église bakei ko senga nzambe biloko ya misalela kabino na bonzambe na yebaki bato bakutango na mokili po bakoluka yango. Donc ça inutile okende kosenga nzambe ndenge tozomona lelo bandeko batondi l'église mpona biloko kolia. Mais besclave donc basé na kati ya fulu basé ko baluka boni okokenda kosenga nzambe libala aussi lota nzamba salaki mwana mwasi na mwana mobali bango bona mokanda na bango balobi il n'est pas bon que nzambe tanga sali moto ye moko na malgré bosanaka pona banyama asalaka bango mwasi na mobali mais na tour ya moto nde nzamba aki mwa kidi basoko pe bana ko nimba po alembaki avant pe mana 7e jour nda sali moto ye moko nde na sima balobi na ba masa na ibasa ko sala mokili alobi il n'est pas bon que l'homme soit seul nde ba ko kelela mwasi akela ki mwasi pomi po ayebaki moto azena mposa ya goligoso po balonga na plus tard. Mais lelo bato bakei lisusu kosenga libala epai ya nzambe bato bakei kosenga libala epai ya nzambe bandeko bozomi mpenza ebele tozorappele bino batelespectateur banimero eza affiché bino baauditeur bobenga na 082 319 22 25 082 319 22 25 to mpe na 089 73 29 974 ndeko ndombele tobandi déjà tobanda otanga déjà quelques testo ya bandeko bazokumbelela biso awa tozochite mpe déjà malembe na suka émission na biso tomoni bino bolobi awa ba makambo ke pona bino Congo eza état laïque eza état chrétien kasi ekozala mabe toza na état chrétien po ememeli biso pasi mingi na kati ya mokili kasi lelo tozali na sanza ya octobre oyo na kati ya nos na biso toanosaki bokozala na événement monene oyo kozala mokolo ya samedi le 12 octobre 2019 kolandela ba masolo tozosolola awa ya état laïque état chrétien namba masolo ya fumukimbangu na ba makambo azokotelela isika nini ndeko ndombele pamba tetango avato banano émission tozo ke événement on tozo talisa bandeko ke religion africaine bazana milulu munene mokolo ya samedi na ngonga ya 9h oyo kozala na munga fula na matadiki bala babengisi bayebanso balobelaka makambo ya fumukimbangu ope alingi pa yeba makambo ya fumukimbangu bazo célébrer bozongi ya fumukimbangu to pe kufa ya fumukimbangu nenga zonga ke pa ya nzambe wa kelili corona se kozala mokolo ya le 12 octobre 2019 na ngonga ya 9h bandeko bo répondre à 25 bele maloba ndeko ntomele fumukimbangu eza question ya auditeur ba téléspectateur ba numéro eza affiché ba auditeur ba numéro to pesi bino 082 319 22 25 bo tinda ba testo na bino to kotanga onde ko ndombela zawa ndeko atuni namba makambo ya religion état laïque état chrétien na makambo fumukimbangu azokotelela isikani na ba makambo mboka iye ezena bato babundaka po ya mboka oyo Jésus a kolobango je n'ai été envoyé comme brebis perdu de la maison d'Israël na 12 tribus d'Israël bana ya Jacob po Jacob ye wana ndakomaka Israël soit disant na bitumba ye babundaka na nzambe na ebite bawelelaka nini biso ba congolais toze na tribu ya nani te bango ba honorer nzambe na bango kolandela alliance bankoko na bango basalaki biso na mboka oyo tokokaki non plus kozala état laïque non plus kozala état soko chrétien ou islamique biso esengelaki tozala état kimbandiste toze na moto mobimba tatakeli likolo na sakaniselaka biso baindo banyokwami ntango nyongo ekoki atindeli biso fumukimbangu le plus grand prophète que la terre n'a jamais connu ba oyo wana soko bato batatolaka lelo Yesu po bakataka bato maboko po kaka nano bandima kombo wana lelo toze komona transmission ya christianisme mondial na voie pacifique mais sika to uti bato ba comprendre que ba massacraki ba incendiaki mais botala na ino kaka fumukimbangu soit disant il a interprété la Bible de sa façon 37 000 familles na déportation plus de 150 000 personnes bakenda na déportation pona fumukimbangu omoni lelo bandeko baze kolanda fanatisme baze ko banga babangisi bango na christianisme en dehors de Jésus il n'y a point la vie bongo biso vivaka bon mo ito zwaka wapi banda totiki Yesu ngo lelo pe soko bambula tuko mibale bon mo ito zwaka wapi babangisi bangisi bango ba demo bakeleli bango ba demo
oyo baexustaka te demo ya soliba na quartier mama lopango akolia yo fo busambelaka ekoma lelo minui ozali koyoka kuna konganga te yango te bonzambe ezali art ya koreconnaître. Donc bonzambe ezali transmission reconnaissance na bavaleur ancestrale. Jésus akei kosambela na mont Tabor Eli na Moïse babimeli. Combien de générations entre Eli na Moïse? Combien de générations? Mont Tabor wana batala na Bible les cimetières. Lokola yaki ko continuer combat ya baye babundaki pona ko libérer Israël physique. Bazongaki na mokili molimo et pas wapi bafandaki na Israël spirituel. Ndake naki ko senga transmission de pouvoir. Bokasi bongo epai na biso ba dirigeant politique na biso soko bazé na posa ya pouvoir ya ko gouverner esika nini bakokenda kozwa bokasi bongo ba yanvita kanga si bazaki barua te transmission ezeko salima wapi nzinga nko azalaka roi te bazaki kokenda kozwa pouvoir wapi tala esika tokufeli bamoni awa na matanga ya Jacques Chirac. Emmanuel Macron a accueilli Yemoko na cercueil au moins 7 minutes et demie. Yemoko na cercueil. Laissez les morts enterrer les morts. Pour nini apusanaki akendaki kolobani. Mais ba président yonso bayaka na France bakendaka ko s'incliner na tombe ya De Gaulle. Pour nini bakendaka kotia mitu na bateau yo basalaka bokasi ya France na bileke eleki. Po bayebi bonzambende yango wana bango bazena mokila molimo baze komona le deux mondes baze komona premier monde baze komona pe biso wana deuxième monde bango nde lisungi na biso bango nde apui na biso ndenge moko biso baindo na fumu kimbangu bango wana nde bakeli susu kozongisa boyokani ya malongo ekatanaki tango toyambaki bonzambe ya bapaya na tata mokeli tango yonso moyindo asuki na nzila ya fumu kimbangu nde ayebi ko avancer. Yango lelo ne sonyanzi na fumukuzu kia muzana panda batelemi oya kolakisa bato axe wana molobeli wana donc bokozala penza centre wa bokozala toloba nini baye banso balobela ka masanga nyonso bandeko nyonso pour ne pas dire baye babelela ka fumuki mbangu te soko ze moyindo likambo ya fumuki mbangu etaliro soko ze na mboka mopaya oze komona bato bakenda ka Chine bayebi mboka moko soko koto monika ka moyindo makile tuti azala sénégalais azala ivoirien azala ndenge kako zeko mona ndeko moyindo wana makila matuti ezeko lakisa to uti na koko nzala mpanda na koko kitereki na ba koko na biso e bandeli nde baboti ba indo banso ata lelo mondela yaki na mayele mabe kotia ba frontière principe de base na bango divisé pour mieux régner bandeko bangunza bandeko ba indo bandeko ba pasteur bandeko ya christianisme ya wapi soko ze moyindo tolobi malamu likamboliye litalibino boya na ino le 12 octobre na Mongo Congo boya nano boyoka soko fumukusu akopesa singa loketo kima kodwa meme pa soko fumukusu akomema yo soko wapi kima me fumukusu akoyebisa bino pasi ya bayindo poto bosana kozala na biso topesa fumuki mbango moko boya na ino le 12 wana poto mituna mais soko kaka fumuki mbangu interpréter la Bible de sa façon yango il fallait que ça la 30 ans na boloko soko fumuki mbangu ateyaka kaka bayindo pe sengi bazala na nzambe na bango yango fo 37 000 familles bakenda na déportation te mondele nda yebi sekele aboyelaki yo yeba bandeko baya le 12 octobre na Mongo Congo na Matadi Mayo to solola lisusu fumuki mbangu akufa te po mondela lukaki akufa te tango asali mosala tango ekoki ayebisi bato bazalaki na bango na boloko lelo na ngonga zomi na mitano ngana zeko kenda abeti na bapanzi ake mena yonso mondela salaki ba poison na bilia torture 120 fouet na tongo 120 fouet na pokwa ba beta fumuki mbangu sete na motu te le plus grand prophète que la terre n'a jamais connu
les plus grands prophètes que la terre n'a jamais connu. Ndé kondomé toujours chité pendant ce que émission na biso. Bande ko ba téléspectateurs toujours tal salabino été le 12 octobre ezali mokolo oyo yo fu mokimbango songa ki molimo e pa ya tata mokeli to nzambo keli likolo na se eza na ntina mingi ya bamasolo wana bayindo bokwa koyeba yango nde to religion africaine ali kobengisa baye banson balobi ozala ozana ngambo ya christianisme islam tout ozala mokolo wana ya le 12 octobre oyo kozala na matadiki bala na ngonga ya 9h bandeko bokouta changu bozwi rond-point ngaba so komi na rond-point ngaba bozwi mituko ekendaka matadiki bala tanga kokiti na matadiki bala soit tokomona bandeko balati babilamba ya vert noir eza na photo ya bafumuki mbangu ba équipe en vita mais so komoni kaka vert noir jaune zala na bandeko wana esika bazokende okokoma bino bokouta bangambo ba ipene bozwi kaka matadiki bala bouti bagombe bozwi ipene soko kiti ozwi matadiki bala ndenge okokita na matadiki bala otuni religion africaine esanganaka wapi to vome esanganaka wapi kotwana nyonso bato bayebi yango tozala mpenza ebele ndeko ndombele tv ezali ngonga radio mpe ezali ngonga topromettre batelespectateur bazolanda biso ebele na baauditeur na émission ya lundi tokomemelela bango mpo tobwaki plus mingi kokomante événement ya le 12 lokola nano eleki te eza na mai ofu mokusu esengeli alakisa bayindo na mokolo wana nde tobengisi bango baya topromettre batelespectateur na biso na baauditeur na émission ya lundi tokomemela bango milulu wana ndenge nini ekolekelela kasi continuité mpe émission ya makambo etali état laïque to état chrétien na ndeko ndombele tokokontinue yango oyo tokotanga bamituna na bino nyonso botindi mpo eza na bamama mbele baza koinsiste balobi ya bamiracle bamonaka na nkombo ya yesu topromettre bino bokozwa pene émission mobima tokosala ndeko ndombele tokolobela mpe makambo etali bamiracle mpo fumukusu na mona te alobela makambo bamiracle abetaka lisola 1921 fumukimbango asala bamiracle mais ye moko nano amona te alobaka kaka mingi message tokosala émission sur makambo etali bamiracle ndeko ndombele tozochite na suka émission na biso nini oyo bolobaki te tobosanaki ndakisa kotuna bino mpe ezalaki na kati ya makanisi na bino bozelelaki yango boyoki te totuni bino te oyo esengaki botalisa bandeko batelespectateur oyo bazwami ebele na ngongo bazolanda biso na bandeko baauditeur oyo baolanda biso na nzela ya radio na fréquence oyo ezali 89.0 ebele ya bandeko bazolanda biso na ngongo oyo nini totunaki te okoki kotalisa ya bango matondo ndeko tambi ya bino manake ya kaka boye makambo ya ntine ezalaka mbango eleka nango mbango esimba mitu ya bato te bonzambe esalaka banation forte bonzambe esalaka baindividu forte na bandeli koloba bonzambe esalaka banation forte mais bonzambe esalaka baindividu forte na bonzambe tokozala nation forte mais tokozala bahomme forte état individuel po nini nalobi ndenge wana nzambe asalaka en masse asalaka individuellement te omoni tango bandeko bakomi balobi bamiracle makamu sezali kosalema na nkombo ya yesu mpo bazwi loso ya mafuta mpo babimisi ye nzombo na nzoto azalaka na baregle douloureuse akei pa pasteur babimisi ye mungusu babimisi ye mpoka na nzoto yango abengi miracle mais bazali kolanda mpe na etando bapasteur bazali komone ye bamiracle bapesi moto misolo akenda kotémoigne ke abiki wana mpe bazali komona yango est-ce que posa ya baindo lelo posa ya bakongolais ezali babimisa moto mungusu na libumu souffrance ekangi bakongolais mpo mwasi moko azali na mongusu na libumu quelque part soko otelemisi koka moko malgré koka nano mpo atelema te mpo balukaka na bango moto moko neti acrobate neti pululu estce oyebi ke pululu soko ake na mboko bayebi ye te nani akondima ke pululu atambolaka malamu te biloko wana barenard bonke basalaki yango awa ebandi kala baforme bana na bango bakoti bango na idéologie boluka bato bayebi kolempa maneti azalaki tifa ebon sono matambolaka malamu te mais totuni motuna soko batelemisi koka moko na république démocratique ya congo ebongisi économie ekitisi douane
ekelisi biso te fumu kimbangu asalaka be makamu isi po tango bango bayaka bakumisaka Yesu asalaka makamu si po abotamaka na zemi ya molimo mosanto te fumu kimbangu abaki bokosi nga na botami na tata na mama mena ko sekuisa bembe Jésus sekuisa bibembe mibale ya semeki na ye Lazare na ya mwana moko ya barabara na banga zaiko te eloko nazo créer polémique ya ndeko ndombele te mosolo baka semeki ne Lazare to malgré to combinaison que émission bandeko so botika la kaka brancher na émission ba indo to telema to sel ngo penser zila na silisa bato babanga soko balobi semeki ya Yesu Lazare mais est-ce que boyebi ke nzamba lobaka multipliez vous na mokanda na bango wana bokenda na mokili bobotana Jésus mwana ya botosi ya nzambe soka toka goligo sota bota te atosa nzambe te abuka mobeko ya nzambe alaki moto azaki na ba sentiment yango kaka na Biblia wana bokomona azali ko sepele sika moko bakaresaki ya makolo na suki c'est biblique na lingaka kopesa ba verset pona yaka kote ya Biblia te mais tolingi toloba na bonzambe mboka mobimba nde kozala bokasi toko defa mapa te bakotindela biso bamikadi ya tombola te mais ala te moto akei kosambela akei kopesa témoignage po alingaki alala nzala zwei loso ya mafuta wana eze déviation baindo tolamuka baindo tolamuka baindo tolamuka bandeko bosolanda biso pena bosomi mpenza ebele Congo central Grand Bandundu Grand Katanga bipai na bipai Angola kutu koloba te Congo Brazzaville pe bandeko bazomi na Cameroun kuna na Douala bozolanda biso botika la branche na RTVS 1 na chaque lundi na ngonga 22h chaque vendredi na ngonga 11h wana na télévision na radio tozali chaque mercredi na ngonga ya 21h pe chaque vendredi na ngonga 22h fréquence ali 89.0 kasi eza pe na bandeko yo baza pe libanda ya Kinshasa bazozwa kabiso pe na nzela ya ba radio pe mususu soko zwi biso yo kozala pe malamu tata mama meka ko interpeller biso to yameki ndeko ndombele to solola ki makambo etali état laïque to état chrétien pour na mboka na biso Congo ndeko ndombele azalaki clair atalisi ete jamais tokozala état laïque to pe état chrétien to fene esengeli tozala na état ya religion oyo yo bakoko na biso basalelaki o lelo fumukusu bazo défendre religion africaine mituni ezalaki ya ngai biyano ezalaki ya bango batalisi ba désavantage ya kozala état chrétien to état laïque lelo tozomona France tozobenga en France les états laïque mais au komona lelo poko ma dirigeant en Europe to pe na kata France il faut à l'église okenda kosambela za mosquée te je peux ça passe pe mao kasi tokoyamba susu ndeko ndombele semaine prochaine oyo kozala lundi bokolanda ndenge nini milulu oyo fumukusu ke muzala pana na Angola mokonzi religion africaine na ba chef spirituel bazana religion na bakokanisaki babengisi ba ebanso bandeko boya mokolo ya le 12 oyo kozala samedi na ngonga ya 9h na matadi kibala boya koyoka nini ya nini oyo elekana na kati ya Felika oyo elekana na 1921 o mundela sala makasi ato tangi okomiti na niveau ya ba 3e cycle okwa koyeba yango te ndefu mukusu mokolo wana akozala na ba chef spirituel bazokamba religion africaine elongo na ba enoso babengisi ozala chrétien ozala musulman ozala mutolobelaka bokoko tobengami biso baso mokolo ya le 12 octobre na ngonga 9h toya koyoka nini yo babombela biso baindo na nzela ya bilili na tope na nzela ya kamera ndeko na biso nekwa ko azalaki wana pe na ndeko asungi biso na réalisation ndeko 9 lumière ndeko ngala invité mokolo mwa lelo ezalaki ndeko na biso ndombele botale o mokolo na mokolo so bozolanda ye bozo bakisaka implice na mayiba zozo epa ya mokonzi fumukusu kia mzala pana na Angola na nzela ya masolo yango ezala ekumbamaki epa ya ngai ndeko na bino tambi koka kimi ya nzambe za na bino tokutani na poso oyo ezali koya